Salut, salut très chers abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast TV. C'est bien moi votre humble présentatrice Cynthia Touizana, autrement appelée Rose Lafleur, la femme de caractère agréable. Les lotos ont mis bongo na kauka justement na route bongolo. Bipa yoapi donc ma bé eza makasi maramba bien bien. Tolo ma bé wana et ate que ma bé donc ma bé eza que ya ko sepela, ya ko célébrer notre fête ya notre bébé petit phare. Donc prenez les alliés Fabrice, azali à l'honneur. Il y a mon collègue, l'on ba paronaye, ba sepeli, ça il sous ba sepeli. Donc ba paix ça y honneur, pas mbata bota malelo. Ngape na par nanga na souhaite yo, ba joyeux anniversaire, heureux anniversaire à toi mon bébé que j'aime bien. Petit Fa, je t'aime énormément. Sans oublier maman Laura Chou que je salue en passant. Maman Bisso a makamba bien et Zali. Donc makamba malamu eza ato bina tala temps ero sepela. Donc baladina biso nyonso ya podcast. Vous continuez comme ça la brancher. Vous t'as l'événement ndenge koleka de début jusqu'à la fin. Je pense que makamba bien Zali vous sepela. Ebandeli besuka nyonso tosenga kalisio sala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni inga kolobesa te temeza ntango emisala emonani inga kolobesa te uti mosika esasa tokomi inga kolobesa te ya kolobesa te inga kolobesa te matoye yoki miso emoni inga kolobesa te. Vous continuez à brancher ma camba bien Zali. Alors, nous comme un peu interroger, inviter Nabiso, au bail à l'honneur, il y a moi Nabiso, na moni papa. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa, téléspectateur, il y a Biso podcast, comme on a Artiriango. Papa Artiriango, tout le monde a défense, ça n'a évité. Oh les canaux, bien aux okota. C'est n'a pas agrémenté soirée, on a invité, au fait, nous avons invité la soirée où ils allaient à l'anniversaire à Moana. Et on a eu pour répondre à l'invitation. Les téléspectateurs, ils ont besoin de combo à Moana. Est-ce que vous avez combo? Comment moi on a invité l'invitation à Tahiti, mais comment moi on a invité? À ta prénom, il y a pas. Comme on est Fabrice. Voilà, autrement dit, petit faïwan de sobriquet. Alors papa, est-ce que contentement dans les années t'as conjoncture à Moka? Mais maman prénom Singimbi, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable, autrement dit original, a dû mieux qu'organiser fête pour notre bébé Nabiso Fabrice. Alors, par rapport à nos hommes dans la conjoncture à Moka, vie sociale les a passés. Est-ce que maman prudence, les cantions à Zoa qui a organisé fête pour la moine, d'autre part à Salima B, tu pas Salima là? C'est bon, moi les Cambouya, il y a moine, biso tu as parents. Les Cambouya moine, Gozoa, Ezalate, parents basa makasi, pour naba, c'est pas sabana. Parce que ta Minerval, qu'on fout à Minerval, na Congo pour actuellement en tout cas, ils ont jeté. On fout à Minerval, tu vois, parents besoin de suivre pour fout à Minerval. Mais ce que mon maman n'a pas su autour vivre dans Congo, pas sans quoi peser conjoncture, ça peut être très difficile. Maman miko ça moi effort moi pour na c'est ça moi c'est que maman lingi moi na ya donc to bota maka to koli biso koli alors bana o bazo ko la peine si même so o to bota ata passe ali ba para ba me resala effort pour na ko sa bana bango na ba bacha bana ba consommer bien na moni na ngo mabete eza bolingo ya maman na mwana na ye ndenge ko si mwana na ye alinga c'est ça moi na ye na moyen ezali peut-être ye moko ça na calcul na ye asali pona à ce pesa moi est à niveau haut donc non on a ma bête pour ce pesa moi mais quelque part vu que ça est peut-être très difficile ce qui maman a dit une difficulté haut à ce pesa moi c'est que azana bolingo moi na oui papa yango alors non c'est là autant la caméra moi conseil moi que pour na maman na biso andimi ko c'est ça moi le temps que yo papa conseil ne copé ça bon conseil na copé ça maman pris d'après na compte à moi na pour ça anniversaire pour que se paye ça moi na bolingo eza mabete mais lobby pe lundi classe ko banda aye ba pe que non biso na Congo awe zakara 2 semaines 3 semaines surtout na kini awa ba bengani ba na classe j'espère yemoko abongami pona bana ba bengana ba na classe te bana batanga bien ko ça fait ça mabete mais moi na phase appel na eloko na kati ya mutu na ye pona aye ba pe à venir na ye
Merci. Papa Yango, celui qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est notre bébé Fabrice. Alors, nous avons souhaité qu'à moi, somptueux anniversaire. Tant qu'on a l'ango, à mon équipe, Papa Yango a souhaité un joyeux anniversaire. Et ça, le plaisir, Makaïs. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, mon petit, à toi, mon bébé Fabrice. Au moins, il est fort, maman Sali. Hein? Maman Sourissi Kaka Awate Nasi. Donc, on a Sali anniversaire boyé. L'objet fait classe par Bengana Ote. En tout cas, dans ce Mingi, joyeux anniversaire à toi, mon petit Fa. Merci. Merci beaucoup, Papa Yango. Ça a eu plaisir, Makassi Yako, ça l'interview. Alors, chers abonnés de notre chaîne, il y a eu ce podcast. Bon, continuez qu'on s'en approche. Vous avez vu la vie parce que dans le cannabis social, c'est tellement difficile. Mais tout le monde est parent, moi, qu'on a besoin de pour moi, à se payer organiser fête, payer à m'inquiéter. Et ben, donc, à ça, deux réceptions à signaler là-bas, téléspectateurs, à ça, deux réceptions. À Bandi, on a coupé la salle, c'est-à-dire qu'ils allaient une grande fête. Alors, on a lingi bateau, on a mis des fleurs, ainsi que bébé Nabi Soaza à l'honneur. Alors, j'en profite directement de souhaiter des joyeux anniversaires à ma chérie que j'aime bien, Glody qui a longo la main d'or. Le but, le 2 mai, ça se fait. Alors, prépare-toi déjà pour nous le counasse, champagne et kitité, non, tikaoté. On continue toujours, quand on va interview pour que tu aies ma vie. Il y a invité la bus à ce qui concerne l'anniversaire. Les lobos continuent toujours qu'on a la brancher, très chers téléspectateurs de Yabis Podcast. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever pray for God and my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come elengis like I'm watching the movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo bimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni linga kolobesa te temeza ntango emisala emonani linga kolobesa te uti mosika esasa tokomi linga kolobesa te ya kolobesa te linga kolobesa te matoyi eyoki miso emoni linga kolobesa te déjà donc pardon c'est chauffé awa donc on a quitté la bango wana pour que naie ba pi ba vie na bango parce que naie bité ba ça ba danseuse ou bien comme on a monika ba obina et longo na biso na bino toye banzela ba kombo na bango pe toye ba présence na bango na fait tuer ezani na meke un peu ko kata bino moi mukie bonsoir ba yaya bonsoir excusez nga pour na déranger répétition na bino na monika lele ko yinda makais obina makasi boleki nanga. Alors, on s'est fait toute la caméra, on s'est pris la gentillesse de Bino Makais. Tout ça, la moi interview qui est pour na boli bino a. Ba téléspectateurs na biso boye ba te boza banane tout le monde ka bo. Tandis que les lois allaient célébration, la fête ya moi l'anniversaire ya moi na biso petit Fabrice, 6e anniversaire na zo fêtango déjà. Alors ba abonné na biso ba la bino na ya biso podcast. Ni ba yeba no premièrement combo na yo. Combo nanga Berdeline. Berdeline de Konanga. Combo nanga Ophiria. Ma soeur. Combo nanga Nice. Ok. Combo nanga Gère. Alors, on a mon bino kabo puis na bola chinde moko. Ne bité ba fille d'honneur. Est-ce que en dehors makambo etali anniversaire on a yebi. Et toi qui n'a pas na sala. Est-ce que le mariage moko caché après anniversaire ou comment? Pardon? Dans le biboy. En dehors makambo ngana yebi il y a 6e anniversaire ya moi na biso petit Fabrice. Na mon subino bo bina. À part anniversaire, est-ce que na fête moko caché ya mariage te pende? Exactement que pour la fête mon caché ça ka bon anniversaire moi le petit fa na mon lelo yinda anniversaire ka yango obine la bo yango ka to obine la bo po to linga ye tellement. Alors vous avez quoi assurer na ba bonne na biso ya biso podcast ni
Tout ça, on base à de citer pour voir CP ma caisse, tu bien bien. CP ma caisse. Quand il y a une assurance, alors on dehors et on bina. Est-ce que vous yemba capétonné? Je dois yemba bisoté. Mais quand on CP là, pour à l'occasion, il y a 6e anniversaire de moi, on a biso petit phare. Tout est mêlé ensemble, on a biso na bino. Moi, joyeux anniversaire, qui est pour ça le plaisir. Alors, total la caméra, moi, je suis kaka pour on CP ça bébé na biso. 1, 2, 3, go. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, petit phare. Joyeux anniversaire. Waouh, aujourd'hui vraiment ça va chauffer. Donc on a ébissé à abonner la biso nuance et à podcast. Bon, continuez quand on a branché bilingue à boyer nulle part ailleurs. Kakana ya biso podcast. Après avoir chanté joyeux anniversaire pour notre bébé petit phare, la question moi comme qui est ligne intervenir dans l'école et c'est un autre outil koyemba a. Na monika bose équipe na ébité. Ezaka déjà équipe ou bien au Sanganika à l'occasion de l'anniversaire. Oui, elle a déjà équipe de ma bien service juste la fête. Moi manifestation à part copine, la tournation service il y a protocole, les services sont là. Donc on d'ailleurs copine n'a pas protocole n'a pas fête. Alors on a bien union ça, chef de Nazali ou bien chef de Nabinaïd. Chef de Nazali. Comment on est dans le Berdeline. Denan. Pardon? Denan. Des chef de Nabson. Absence n'a pas constatant à Zate. Est-ce que Akoya ou bien Kinel vino ka charge? Dieu, cahier 2 années à. Oh, la cheftaine. En tout cas, ce qui peut cheftaine. D'autant plus que vous avez cheftaine, sûr. Avant la vidéo de Kabwana, faut n'avoir pas de danse. Il y a cheftaine puis balancer na bisu il y a podcast. Ba mon n'a pas de danse il y a cheftaine pour que tu confirmes pensa que oui, Aza cheftaine. Alors. Tout le monde question comme qui. Na moni aux ans trop jeunes. Une espérance qu'on peut nous créer qui peut au Kamba ninga no basi. Bon, eza likambo boye e bando yela ngakaka. Ponde na bona linga no bina makasi. Nga bina makasi ya zande ko na ngai ba camarade de te former équipe. Ce que ça que fait bat babinga biso to kenda ko bina e isa bongo. Comment est-ce que vous avez pour la colata na bino moko na ba fête? Est-ce que vous avez un sponsor moko abattre mboye bisi bisoté ou bien sponsor azak? Obi? Dans le biboy. Comment est-ce que vous avez pour na bina ba fête? À ce qui concerne bilamba, parce que na bino moko, vous avez un sponsor, c'est-à-dire que muto moko asunga bino en coulisses. Oh boye bisi ngate bien muto azala te bobunda bino. Non, ko bina na fête za boye. Bino boko ki oya. Biso to pesa papa mukolo fête ndako lati sa biso. Ah bon sa biso suki osombe biso bilamba donc abandana musuki ti na manzaka. Donc ngana ozwa part na ngate yende mutunde a osela biso. Merci beaucoup pour la réponse. En dehors de bilamba na suki. Est-ce que budget pesa la kana sinaliko na yango? Oui, zala woni zangate. Ça tout ne comme qui songi mais là mais quand peu tout na budget la tout na été. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast TV. Comprenez, c'est l'ambiance. Donc, ambiance kanenge zalaka. Mais non, c'est plus la bosse à la moelle comme moi comme qu'est. Na mona ndio la moelle quête et ça va balandi na biso Yabiso Podcast plaisir fort ainsi que bébé na biso petit fata ngotalango et ça le plaisir et longo na ngapi na meka mo opina. So bola singa to bin ensemble. Alors na tikeli bino bal na ngamu na bino. Waouh. C'est l'ambiance. Bébé Nabiso Fabinaka. Waouh, merci beaucoup, merci. En tout cas, la CP de la Binomaka, c'est surtout bébé Nabiso. Asa trop jeune. Bébé au Tangaka? Oui, na Tangaka. Alors, maman, n'a pas de bina, maman, l'obati. L'obati, ayebi. Ayebi. Comment papa? Papa, ayebi. Comment l'on a une casse? Mariana. Ande wana na pota bino mwa mukie bébé na bisa bandi kobina dès le bas âge risque en les cabines on les capé la cheftaine. En tout cas la tiki bino merci beaucoup, vous avez été très gentil dans ça la émission la bino plaisir na parnanga. Merci pour la gentillesse. D'accord. Ouais. Nous avons le réel plaisir de nous réjouir
à l'occasion d'un événement commémoratif commémorant le 6e anniversaire de notre fils, neveu, frère, cousin, ami et collègue à la personne de Fabrice Luque Barakatanda. Je vous assure que nous allons passer des grands moments, un moment de joie et de gentillesse. Et sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir notre enfant qui est à l'honneur, à savoir Fabrice Luque Barakatanda. Sous vos applaudissements. Grâce à Dieu. Succès, j'invite une personne de bonne volonté pour dire la prière d'ouverture. Une personne de bonne volonté, s'il vous plaît. Oui, Papa Zoya, Papa a bonne volonté pour la prière. Ah, ok. Oui, bien-aimé. Hello, Bata. Allô. Elonga na yo nzambe kati na biso zwa na yo lokumu na kombo na Yesu. Amen. Alors, sans plus tarder, tokoleka na présentation ya mwana na biso aza à l'honneur. Prénom na ye eza bongo Fabrice. Non na ye Luque Barakatanda Katanda. Aza na basobriquet, tokobenga ye Petit Fabrice ou bien Petit Fa, tokoye bango pona nini plus tard. Surnom na ye mususu eza Badi, donc elingolo ba homme fort. À part ça, babenga Raebe Kounia parce qu'alinga rolia misuni. Petit Fa abotami na Luanda le jeudi 20 avril 2017. Papa na ye, kombo na ye Fabrice Luque Barakatanda, donc aza penza homonyme ya papa na ye, yango tobengaka ye Petit Fa. Et puis maman na ye, kombo na ye Maman Prudence Kembi Ngimbi. Babengaka ye pe la fille aux yeux bleus, à la taille acceptable, autrement dit originale. Maman Prida, les gars, tout le monde a yo, ma bonne pour maman Prida. Petit Fa, le loko gizi 6 ans, mais tu es beloko moko azamwa na moko tangi mingi na vie na ye. Bon, le loza na primaire, mais abandaki maternelle. Maternelle à Salango, na école chrétienne Saint-Joko eza na njili na quartier 4.
Actuellement, à un complexe scolaire, Maman Dele, à un premier primaire. Monsieur n'avait pas Azalia, ceux qui n'ont pas sanité, peut-être Monsieur Tichik. Azalia, Papa Tichik, télématomonayo. Maman, on n'a pas le Tichik. Merci, messieurs. Naye baratenzo rande ba messieurs à Bogar boy bazalaka. Ma bon ressource pour naye. Ok. Merci, Papa Tichik. Petit Fa, Aza troisième. Il y a famille, il y a 3 enfants, dont 2 filles, et lui, les garçons uniques. Bazate, hein? Blessing Maravilia, Botelema. Maravilia Telema, voilà grande sœur. Grande sœur, Y'a Botan Bongo. Y'a Botan Bongo le 11 mai 2015. Donc à la Mingité, à Okokisa 8 ans. Donc à Zana on a 7 ans. Eh bien, Petit Fa, sa religion c'est le christianisme. D'où il est chrétien, il confesse sa foi au sein de l'église Christ du Grand Roi avec le pasteur Thierry Gambangu. Papa pasteur, yo. Ah ok. Merci. Tosengi na DJ. Préférence Petit Fa. Donc on a ma préférence à Petit Fa à travers audio. Le titre du film d'animation préféré de Petit Fa, en anglais c'est Paw Patrol, en français c'est Pat Patrouille et en portugais c'est Patou la Pata. Écoutons. C'est quoi? Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, cet événement qui commémore le 6e anniversaire de Fabrice Katanda. Je confirme. Merci. Fatia confirmé anniversaire na maboko. Sikoto koloba boye. Ye kombo na ye Petit Fa. Donc c'est-à-dire diminutif ya papa na ye. Mais tozalaka na femme mususu na mokili awa à part papa na ye toye bakate. Fa wana donc FA et la kisi bongo Félix Antoine. O eza bongo président. Siko Félix Antoine abotami na 63. Petit Fa abotami na 63 te, mais aza na logique wana 63. Et la kisi nini? Na 63 toza na 603. 603 et la kisi ke lelo Petit Fa kokisi 6 ans na 3 jours maboko pona ye. Alors, Félix Antoine Tshisekedi abotama jeudi. Petit Fa pe abotama jeudi. Si on a jeudi na orthographe jeudi, tozalaka na ba consonne mibale. J na D. J na D eza bongo 10e na 4e lettre alphabet. 10e na 4 donc 10 na 4 lobi nini. Avant na quartier 10 et puis azakotanga na quartier 4 maboko pona ye. Sikoyo entre 10 na 4, tu ressens la addition. 10 plus 4 égale combien? 14. Siko 14 et la gisinini. Ce qui t'a commis,
Fabrice Katanda ezalaka bongo na 14 lettres. Tozi comme maman na ye. Prudence Ngimbi ezalaka na 14 lettres. Yemoko maman na ye abotama les 14. Grande sœur na ye Blessing actuellement azala nous na 14 ans. Et surtout tobomba eloko yo. Fête oyo ezo salama na bongolo numéro 14. Maboko pona ye. Soki to baloli 14. Soki to baloli chiffre ya ba nombre ordre. Ya ba chiffre ya nombre 14. Soki to inverser ngo epesa 41. Yango école maternelle na ye ezalaki na Ipeko 41. Maboko pona ye. Pona kosukisa tolobi boye. Pona kosukisa tolobi boye. Église na ye. Christ du grand roi. Ezabongo na Kimwenza 78. Ndakwa fandaka eza na numéro 4. Soki to seli 78 plus 4 égale 82. Na 82 toza na 8 na D. 8e lettre alphabet eza H. Deuxième lettre alphabet eza B. Toza bongo na HB. HB la kisi happy birthday. Ale biso nozo toyembi happy birthday to you Inde. Yango na sengi na DJ zongelanga nzembo na ebandeli ya joyeux anniversaire Petit Fa. Sikoyo na minute oyo aza na mwa enveloppe. Cadeau emballé, cadeau non emballé, akoleka asepelisa mwana. DJ nzembo wana répéta ngo kaka joyeux anniversaire. Petit amour, c'est le plus beau des jours. Joyeux anniversaire, Fabrice, joyeux anniversaire. Donne-moi des jours pour faire des bisous. Joyeux anniversaire, Fabrice, joyeux anniversaire. Mes vœux les plus sincères pour ton anniversaire. Bapesa mwana mwazi ngombe wa kuongeza ndio huko mbelinda. Yo, ozana one koloko tate. Yende asana simano logota, yembe asa kolo charge yango. Tika ya logota, andi ko ka gari kona. Nana mbogo pe. Nasa mkolo, nana bambe kondo.
Pour Petit Fa. Kala mingi te tozoleka na buffet. Mais avant toleka na buffet, eza na groupe ya ba fille d'honneur ba préparaki spectacle moko ya quelques petites minutes pour ba sepelisa Petit Fa. DJ. J'invite les filles d'honneur.
attention s'il vous plaît. Nous allons conjuguer un verbe. Ce verbe a pour l'action mettre quelque chose sous la dent. Ensuite, la mâcher et enfin l'avaler. Ce n'est autre que le verbe manger. Si vous avez mais avant de souhaiter bon appétit, na osa l'annonce moko. Et ça la mutumo na isika oyo, wale selinga penda pasi. Abungisi eloko. Mais heureusement que c'est entre les bonnes mains. Eloko ngo ngam na logo tiango. Nazo la gisango sikoyo. Soki na la gisango eke bukolo eloko a reconnaître eloko na ye. Aya kozongwe pa nanga. Oya abungisi cigarette, aya kozongwe pa nanga yi. Donc, oui, abungisi cigarette. Ça t'a la place à teki cigarette. Ce que mon yangote a rejoint pas nangai. Yango succès, n'a souhaité bino bon appétit. Service à protocole. Boko bandana oyaza à l'honneur. Notre bel enfant. Vous bandit qu'on servir hier. Après, vous sali tout à la table, vous servir batunyoso. Gamorona Milobeli, bon appétit, merci. Matoye yoki miso emoni, linga kolobe zate, temeza temwe misale monani, linga kolobe zate, uti musika esasa tokomi, linga kolobe zate, ya kolobe zate, linga kolobe zate. Ya biso ya ngoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eliki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengisi like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo bimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka lesi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo besanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobesa te temeza temwe misale monani linga kolobesa te uti mosika esasa tokomi linga kolobesa te ya kolobesa te linga kolobesa te matoye yoki miso emoni linga kolobesa te temeza temwe misale monani linga kolobesa te uti mosika esasa tokomi linga kolobesa te. Temeza temwe misale monani linga kolobesa te uti mosika esasa tokomi linga kolobesa te ya kolobesa te linga kolobesa te ya biso ya ngoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengisi like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo bimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka lesi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni
Inga kolobeza te temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza te matoye yoki miso emoni Inga kolobeza te temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza te ya biso yango nyangoyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever pray for mka and my blessing my way to what begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo bimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka lesi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni Inga kolobeza te temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza te matoye yoki miso emoni Inga kolobeza te temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza te Inga kolobeza te Inga kolobeza te Inga kolobeza te matoye yoki miso emoni Inga kolobeza te temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza te ya biso yango nyangoyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever pray for mka and my blessing my way to what begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo bimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka lesi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni Inga kolobeza te temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza te matoye yoki miso emoni Inga kolobeza te temeza temwe misale monani Inga kolobeza te uti musika esasa tokomi Inga kolobeza te ya kolobeza te Inga kolobeza te Inga kolobeza te Inga kolobeza te Inga kolobeza te matoye yoki miso
te temeza temwe misale monani inga kolobeza te uti musika esasa tokomi inga kolobeza te ya kolobeza te inga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever pray for my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the premier lengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya se elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo ibisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni linga kolobeza te temeza temwe misale monani linga kolobeza te uti mosika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoyi eyoki miso emoni linga kolobeza te temeza temwe misale monani linga kolobeza
Waouh, très chers téléspectateurs de Yabiso Podcast TV, je suis sûr que aux hommes ambiance n'est aucune. Sans plus tarder, tous les papas, qui apparemment va apprécier. Naïbi te fait ici ou bien comment météo, comment on a bonjour papa. Oui, bonjour. En tout cas, l'émission n'est pas si hein? Problème tiens. Comment on a papa? BFD, Bavangila décidé autrement appelé Monsieur Coïncidence. Monsieur Coïncidence, en tout cas. Tout le monde a abonné sur le podcast TV. Bon, on a coïncidence, ça les a qui vraiment wow. Alors, on a une question pour la curiosité, inspiration on est où? Bon, inspiration on a divine. Donc, excès de retravailler, quand on a mingi, on a mis ça différentes créativités. Donc, la coïncidence on est ça a un peu net art. Alors, vous voyez que la norme est art est libre, donc il faut se défouler, donc il faut au découvrir au bimisapena au ezakati na yo pour impacter batou et surtout important c'est art public ne muto jishara art pour ezana ba mususu croyant qu'azana art bala mo ye mo ga juger que ah na yebi mais public ne muto jishara o déterminable c'est ça l'homme de coïncidence est-ce que ça muto mota la qui so penza pour comment yo comme lelo. Bon, kola qui s'appelle eza mutu te mais eza ke na mona na ba note moko boye ya ba donné moko boye sur le plan mondial ba coïncidence moko be ba sala kala je crois depuis 80 ans wana ezaka coïncidence à deux anciens présidents américains, le 16e président Abraham Lincoln ainsi que le 35e président John Kennedy. Ba coïncidence c'est bandit hein, eza survenu mo Hollande. Sikoyo l'air na tangi yango émerveillé nga pe na lobaki non na mekananu na meki nanu na sali ya ba président pe ya Congo ezaki ya Mobutu na Joseph Kabila mais ezwaka nga temps ebele mais après avoir que ça lango 1001 fois donc comment facile comment net donc sportif moko s'adapter hein mutu moko bandi par exemple art martial moko quelconque ne bandi les a toujours na difficulté mais bien après, on s'adapte comme souple. Donc c'est ça. Merci beaucoup l'homme de coïncidence. Alors, ça moi question comme qui est quand là que maman moko CP là c'est ça moi na ba niveau haut. Donc à ça les deux réceptions ba na ndako tina salle de fête. Alors, ngano comme parce que Congo ils ont la difficulté ba là et surtout côté social, vie sociale na Congo ils vraiment malamuté. Mais n'attend oh maman moko CP li kaka CP ça moi na yé petit l'équipe formidable bona par nos kolobadine pour na maman. Bon, c'est vrai que lobby na RDC vie sociale les a malamuté. Mais to vivra kaka par la grâce divine hein. Zambazo sunga et loba nango soki na se rappeler na album moko boye na mboka na biso ebima na 1996 album wana eza Wake Up oyo dio entre Koffi Olomide na Papa Wemba na première chanson na monaki citation moko boye ebimaki wana balobi moto ezopela
moto ezopela mais tozozika te. Donc tozovivra na ngolo nzambe volonté kaka otie kaka esprit en place qu'il faut réaliser quelque chose parce que balobaka vouloir c'est pouvoir. Donc soko lingi penda kokoka. Donc ça eloko moko ndenge wana. Et surtout na sepeli ndenge fetu eleki donc ndenge mama sali bino moko bomoni ya Prudence Ngimbi wana mama na mwana na ye Fabrice Katanda. Alors déjà eloko moko sepeli singa ndenge tozwaki Prudence Ngimbi ndenge tokomaki kombo neza na 14 lettres. Fabrice Katanda kombo na eza 14 lettres. Maman na ye moko abotama les 14. Grande sœur na ye liboso azana 14 ans. Donc moi na ya Prudence Ngimbi. Et surtout fait sur eleki na bongolo numéro 14. En tout cas. Donc bilo wana yango na CP nango surtout kobo sanate 14e lettre ça la lettre N. N yango de initial ya Ngimbi. Alors l'homme de coïncidence non c'est la biso mbalé toute la caméra et puis au souhaiter qu'à joyeux anniversaire pour na bébé la biso Fabrice. Joyeux anniversaire Petit Fa. Wana fa wana eza abréviation ya Fabrice. Bino moko boyebi Fa donc diminutif ya Fabrice. Mais Fa peut quelque part ndenge na lobaki FA. FA na minute oyo ko ça l'appelle initial initial ya Félix Antoine. Le président, surtout président de la République à Botama un jeudi. Petit Fapé à Botama jeudi. Yoka ma inspiration Zobima. Fachi à Botami na 63. Mais Petit Fapé à Botami na 63 mais ça concerné na 63. C'est-à-dire que na 63 toza na 6 na 3. C'est-à-dire de l'autre qui 6 ans et 3 jours. Bon, bravo, félicitations l'homme de coïncidence Nazu maman. Bonsoir maman. Oui, bonsoir. Alors téléspectateurs ainsi que abonnés nions sur ya podcast Votalayo, bali baeba, ozaka invité ou bien membre vraiment ya famille. Bien sûr. Naza membre famille puis naza invité. Nous sommes à la fois. Alors on a aucun membre famille pena ozana fait donc dès qu'à passer ça on a Congo penza. Bon c'est plus si moi à niveau oyo. N'ébité, ni ne koloba. Est-ce que bon ça le problème de gagner belo bien ça pour c'est bon c'est plus ça moi. Bon, normalement parce que ils ont droit à moi na. Alelo ba parents biso tokoma tam susu. Pour c'est ça mon anniversaire parfois autant la raison difficulté. Or que il faut que tu respectes ba droit à bana. Donc moi c'est obligé parce que ça moi na oyo yo monsieur. Donc obligé faut ça pour nango nako loba donc maman oyo ayebina ko ça c'est mon anniversaire donc nzamba bakisa su ezangaki parce que aza femme forte omina ko c'est mon anniversaire parce que ezana batumsu ba échappango ou soit batumsu ba ignorango amonango comme si ka gaspiller bambongo inutilement. Oui, on a comme si on gaspillé bambongo inutilement mais maman Prudence original la taille acceptable à s'y porter en 10 000 au sel c'est mon anniversaire c'est pas facile gaspiller bon on a invité Baïba Meli et na membre de la famille biso nous sommes en joie nous avons vraiment la joie ma kasi na mukola lelo donc oui ça kolobengwana alors moi joyeux anniversaire na part na yo pas bébé na biso et ça le plaisir tant oyo kango. Ah oui joyeux anniversaire heureux anniversaire africain anniversaire évidemment Fabrice bébé moya kitoko nyonso eza ye malgré tout limbisa penza pour na voix eza bien te parce que ceux qui voix ezalaki bien nalingaki na gang encore plus fort mais malheureusement voix eza penza malamu te nzamba bakisa we ezangaki donc nzamba bakisa lisusu intelligence sagesse c'est pas ya mwana wana et puis pe maman oh elle na procès mon anniversaire nzambe apambola encore. Merci beaucoup ma sœur la CP le conseil intervenant. Alors la piste bye bye. Malgré vie sociale mais maman moko andimi ko dépenser pour ça la moi la fête
ne comment tu le bakeza droit ya bana malgré difficulté à Congo malgré vie sociale mais il faut te respecter pour les droits d'enfant et ça la cas tellement bien alors on a fait pour battre qu'on a tellement belé nous avons quelques personnes pour continuer l'interview pour na koyeba avis à battre ce qui concerne fait il y a bébé Nabiso Fabrice bon continuer cause à la brancher na sûr que makamba bien zali boko sepela tala kaka ya biso podcast mais ça na ko sepel sabino na ba interview boy nulle part ailleurs kaka na ya biso podcast. basala nzambe te bana bidio
abonné na biso nyonso ya biso podcast nozonga na fete kuna pokela yoka mpe avia bato mosusu à ce qui concerne fete ya mwana na biso Petit Fa. Donc prénom na ye Fabrice nozoki komo bato mosusu nde bakoloba mpona fete ya bebe na biso Petit Fa. Bonsoir papa. Bonsoir. Mpona moni obimeli nayebi te ozalaki invité na fete ou bien outino kaka? Ouais, là qui invité. Siko baboni na biso baotala baza mposa bayeba premièrement kombo. Ouais, moi je suis monsieur Kinsala. Papa Kinsala. Papa nayebi te yo na Petit Fa, est-ce que vous allez membre de famille ou bien vous avez invité ça? Non, invité simple, invité simple. Est-ce que vous avez moko Congo ils allaient tellement na difficulté. Biso c'est les apassi. Mais totali que moi si moko ya makasi apporter garé en salle c'est mon anniversaire. Tandis que Congo ils ont payé la moto. Nayebi te est-ce que au bois qu'il a ba fleur topé na part no mono gaspillage d'argent ou comment? Ah mais non, pas gaspillage, mutum so bota makazana azakana. Comment dire ça quand on va attendre yo azalaka nango fois à fêter à se bisaper mon banana yé tu y a fêté ka bonne fois c'est là pourquoi pas y moi né 6 ans à se bisayer ça m'embête. Merci beaucoup papa Kinsala. Moi joyeux anniversaire pas moi na biso Petit Fabrice. Ouais, joyeux anniversaire ya Petit Fa en tout cas plaisir à tout nga ko naki sipui nga dit teni nga na ko mona parler teni o ya roux et ya blanc. Na mayaka na loki na nini mais kokani roi na prince na compagnie na moni mona maman bineti on dit dokana ngana ye na compagnie en tout cas mais oui ngape la part na salinga tel bon plaisir ainsi que Sandra Nkoima ko papa ça lié plaisir na part je pense. En tout cas merci beaucoup c'est peli matkasi feti pelegi toko o izatana ngasuko no bi mana kende. Donc, je pense que Biloko Rolia a bêtisé tes coups dans la masanga. Mais non, en tout cas 5 sur 5. En tout cas, félicitations Prudence Ngimbi, 5 sur 5 Valobi. Merci beaucoup papa. Okay. Oh. Bonsoir papa. À pourquoi poussana pour que abonné na biso so ba mona yo premièrement na lingi o se présenter pour que bala na biso ba yeba ko. Comme on a Jean Bodo le coquille l'homme à qui l'étoile son nom. Abréviation en moyen Jubel. Papa na moni o kana coin a. Est-ce que tu vraiment dans la salle ou bien au téléminoka? Tu dans la salle l'événement 6 heures à Fabrice. On a des bandes pour comme des bandes nata yo les bandes. Côté est-ce que papa pena responsable tiki ndako pour l'anniversaire ya Petit Fa. Bébé moka ya moke. Na yebite est-ce que la carte kuna na yeba biloko ole pile koki? Cool. Bon masanga. Kitoko. Ah, ba palelite eso. Ah, mais les kutu bana leo. Bana Léo kuta kunanga kala donc na retrouver moi. En tout cas. Ce que papa ngana okamwa. Biso c'est les apasi na Congo. Côté la muta salelo comme nene boye pour l'anniversaire à moi na 6 ans. Alors na part na yo. Est-ce que gaspiller penza mbongo te? Ta ka pe bana ba otanga Ah, nzamba pese kimia. Abaxelo ezangi. Parce que c'est grâce. Parce que c'est manifesté volontairement pour bien que ça bateau. Ça a été bien passé. Bon, merci beaucoup papa. Ngapé la s'appelle la part là. Quelques personnes pour la fête, il y a moi en abisso, Petit Fa, puis on va vivre à Batou, le lingue fait l'équipe, ça c'est tellement plaisir et à trop. Et va pas l'abisso dans peu de temps pour chuter déjà, parce que juste dans quelques minutes. Waouh, bonsoir maman. Bonsoir. Na mona top na salle na biso. Est-ce que quoi yebisa biso lenge fête l'équipe? En tout cas fête l'équipe waouh donc on s'arrête donc très kitoko. Au lia comme les acquis totalement assuré. Ambiance cano. Ambiance cano quoi? En tout cas, une aïeba, est-ce que vous allez la compte sa famille ou bien vous avez invité la compte sa famille, maman les Petit Fa. Waouh! En tout cas, c'est un plaisir donc Petit Fa la maman les katona boy, maman les kelenki. Et ça linga bien makasi maman les Petit Fa na biso donc maman les kinanga. Alors, rappelle à ce yo bokendi malam. C'est l'ambiance du fait, comprenez, hein. Nous sommes dans la sur le bâtiment. Après, c'est bien mon moi éclaircissement que Azali Mamale qui a monté à l'honneur et ça linga tellement plaisir. Comme on a membre famille moi le bas concernant fête ça linga bien ma casse. Donc peu de temps on chité déjà, bien sûr que bien mon moni n'engue fête l'équipe donc il y a rien à commenter, bat balier, bat mêler, bat CP, les la minute danse des macam. Donc bazo kata makunu kuna grave. Malheureusement, les téléspectateurs de Yabiso Podcast, donc nous avons des protocole. Nous avons un protocole. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment
mona Thérèse. Donc na évité. Na moni au cas la tenue à protocole. Na évité. Est-ce que oza protocole tout posa ka inviter là ba casser belé. Ça protocole hein. Ça protocole. Apparemment on dérange attendez. On dérange dans ma case. Donc ça vous savez. Ouais l'équipe. Les lignes moi interview moi bo il ça nga bien ma case, ma protocole. Là vous savez ma case pour moi. Otika kaboy. D'accord, moi pena koza musala comprenez hein, et pas ça musala na ye, nga pena za musala na nga ko forcer té tandis que na moni aza vraiment na musala zo sala. Donc aza obligé na tikaye asa na musala na ye peut-être. Cette opportunité est là, mbala je pense que tu solo la ma sœur. Merci beaucoup mais ce n'est pas fini jusqu'à présent. Nan tozu maman ya mwana té, yene maman na likam. Donc il faut que soyez toyoka ba contentement na ye, toyoka façon na celle mon anniversaire. Olenga linga ka anniversaire ezala, est-ce que ça bongo to pété? Yango nde tozo zela. Donc bon continuer à la brancher, mais donc peu de temps to chiter déjà. Merci. La petite aux yeux bleus, à la taille acceptable, autrement dit originale. Moi, c'est ma casse. En tout cas, pour moi, c'est ça le Congo. Et à facilité, il y a tout na et puis la difficulté de nous traverser pour que c'est la moi la fête à mon nez. En tout cas, difficulté zangate. Difficulté ça qui est en facilité. Parce que nous avons besoin de battre, mais c'est un peu difficile pour nous parce que nous avons un peu de ça là. Mais nous avons un peu de si lobby la 5 heures juste. Nous avons 23 heures, nous avons mata kita. Il y a des difficultés pour nous. Il m'a dit la moitié quand la confession na moni chic, trop sexy, trop nickel, trop chouette. Donc tellement formidable. On est dans la part d'anga. Merci ma fille. Merci beaucoup ma fille. En tout cas, maman prudent agréable. Voilà. Maman prudent Singimbi. Vie sociale na Congo est tellement difficile. Mais nakamoyo mwana mwasi. Otali kutata ba paragraphe ya nyosote. Oyebi kuteke bana batangaka. Obandi réception liboso na ndako. Oyo succès na sala munene boy. Oluwe na salle. Na ebité penze mwana mwasi et betaki quelque part au Congo. Bio zaki na ba sponsor mo kama casse ba soutenir yo. Babi nil par ailleurs. Kaka na Yabiso Podcast TV. Donc Yabiso Podcast TV c'est là toujours. Quand des beaux mots na boy donc et ça Yabiso Podcast TV et puis na profiter pour remercier bas sponsor bazanga été. Bazaki vraiment tel que mon vieux et mon papa chéri, je sais que de tout cas et n'a pas vraiment merci beaucoup, merci et na soutien de loin et na souhaité les sous et mon papa Play Maya. En tout cas, beaucoup de chapeau à vous, mon papa chéri. Merci beaucoup pour notre soutien. En tout cas, nous avons soutenu de près ou de loin. Nous souhaitons merci infiniment. En tout cas, nous avons là. Amen. Alors, moi je le babo que pour mon azaki à l'honneur petit Fabrice. Et donc maman na habité place no yembe la moi na yo ou bien au souhaiter ba joyeux anniversaire en désordre na habité na tikelo puis l'espace. En tout cas, mon petit prince ngala bien que ma fofolle. Ma fofolle. Bon mananga. Donc il mutu pas nanga. En tout cas, moi nanga aza ka témoignage munene pour nanga. Donc nakutana na problème mo bebele pour na donc osali samani na mokili na no banzamba zo gloire parce que tina mona ki na ba nzamba zo gloire parce que azaki mona mo fallait pas ala mais lokola ya mabongisa bata mokili za ya nzambe te nzambe a linga ki azala ouais donc et ça l'a plaisir à toi surtout surtout quand il est 1er janvier il y a nouvelle donc surtout côté nouvelle là en tout cas na buka mabolongo na na simba ka ina loba ebele panzambe oui comme joyeux anniversaire na yo qui oui, donc et en tout cas il y a eu zangaraté joyeux anniversaire donc il est penza et ça fabuleux anniversaire méga anniversaire nebisa ka profite-toi de ton jour panza baby sa maman original ya futa en tout cas petit fa panza baby sa
maman originale akoya kofuta. Merci beaucoup maman. Et ça linga très satisfaite yo solo na yo. Merci beaucoup. Na libéré pour na vie ko zamu tuliko. Mon boss life Babilo Raboenil par ailleurs kaka chez Yabiso Podcast TV. Mon boss life mon boss René na remixio na musique de loin na participation na yo na fête ya Petit Fabrice. Merci beaucoup. Et na remixé toute mon équipe technique au Nyoso Bazaki na service tel que Sensatou Izana, l'ingénieur Amakasi, Maxel Kofi et ainsi que les autres Sarif Balou, ma protocole Nyoso va se disposer pour travailler au sala service. En tout cas, na remixé bangonza balola amona bango. Merci beaucoup. Les ala qui bongo la petite aux yeux bleus à la taille acceptable. Moi si makasi. Moboyo qui est mon connaît lobby ba difficulté ala qui mais vu qu'ala qui na but mon objectif à finir par conclure yangopé à remercier bande konyon so ba soutenir yé. Ngesa linga plaisir à encourager donc so za mbongo. C'est la moi na poser droit na yé. Petit femme lobby. Bébissa, Panza, Maman Prudence Ngimbi à Osomba. Sans plus tarder, j'en profite directement de saluer mon boss Yannick ainsi que Roni Malundama. Boss Yannick et Roni Malundama, un PCB d'Ombote Bissika Ozali, sans oublier Maman Yakilo, la patrona, Maman Lorachou. Maman Lorachou Balobi Yende Makambu, maman en tout cas, Vanda Nangwende Nayome. Salutations chez Livan. Paola, na pesio mbote Livan Paola, na pesio bambote ya trop je te love, il y a des gars sans oublier Sandra Nkoyi, ma copain, ainsi que l'homme de Dieu Papa Merlin Ngol. Moto Nanzambe ya solo, la pesio bambote bisika bozali, vous continuez toujours à s'abonner massivement et vous continuez toujours à liker mes missions nabiso massivement pour les battre parce que nulle part ailleurs l'édition est abouée. Alors la perspective n'angom bambote Arnold Sarif Balou ainsi que Maman Prudence Ngimbi. La femme battante, la femme combattante, moi si à ma casse. La pessie babote ainsi que mon vieux yango que j'aime bien. Sans oublier ma chérie que j'aime aussi bien, moi Sinzambé, Balobi de Chada Vita, ainsi que mon ingénieur Azalaki Nasimayabi Lili Oyalembite Banda Moi, Azaki Wana ingénieur Kofi Marcel, ingénieur ya haute qualité Yende Makambu, la PC va monter bisiko za la linga bino ya trop. Alors bon otokutani la prochaine édition. Bye bye, je vous love, portez-vous bien. Bye. ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo